Non, musique ya judo. Bon, musique ya comment sur judo sundeni. Musique ya judo te. C'est la vérité nanga. Ya onde blessé abatu mususu. Donc bato wana bazaka mo belé par rapport à bato par rapport à fingol. Ça finga ozoba olimbisa pete. Yesu kuto abeta ke mbata na litama wate litama o baso. Respect et réciproque. Ngai ici na s'excusa devant mon nanga. Donc mwana na yo. Mwana na. Bangonde mutu ba kosenga nga pardon ou bien nga na senga pardon. Vous comprenez? Bangonde faut ba senga nga pardon parce que nga na zana ba histoire mususu o na ko loba ngote na télévision ou bien na ko loba ngote na média. Na zana ba histoire ya ko santé e ko sala ba banu ko lela pe na ndako. Ba yini pe batu. Eze belé na ko loba ngote. Tika je suis sans Nzambe sala. Nga na loba peteke. Ba senga na senga pe mutu ta senga nga pardon. Et ça l'a dérangeant parce que les gens disent oyo na yebi ke na sala musala bien na bossa dire grand animateur na zo ba pété ma ba pesanga ba pété na mboko Congo. Bon moi ben site mo ya ndengo wana na média mutali par rapport ya âge na mutazo le belo makambo wana na musalo na sala ça fait mal tu vois. Bon na tika je suis sans Nzambe sala. Tant uninga na ngai ko leka na télévision nga na sepela na ngote na média quoi aye que na sengeli bino pardon boni boyoko toi ba grand garçon vous comprenez toi ba grand garçon tant yozo leka na télévision toi manoko ba clown ba na Jos Diena Kastambi muninga ti yo tangi kombote la robi muninga c'est un peu vaste quoi. Jos Diena leka na télévision par rapport à Adidas Arena alors sengela bino pardon biso tout sepela na ngote vous comprenez biso tout sepela na ngote ba béret rouge quoi pour bazala qui rejeté et to ki ba mamande wana parce que na mabe obiso to yebito to sala vous mona tant on reconnaître mabe oyo sala nde o ya en tout cas na sala ki boye bolimbisanga mais ba bengani nganano ape ba biso na senga pardon na pardon na likamnini po na senga ki na bomaki mutu na chela ki mutu poison na finga ki mutu bien ozala ki droit nanga ou bien na mande ko bundela baninga mususu o baneko ko koloba te mais lokola biso to ebani na to ebani ma bien na patron ya groupe alors et comme il est que ce que biso ne problème nga za cultiver te nga za sénateur so na ba cultiver wanani ba cultiver bato bandolanda waze quoi non culture pays vie nga na bi bango te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre chaîne Congo 10 Télévision. Très chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans votre nouveau numéro. Balobi, vous s'abonnez massivement à Katia Congo 10 et Kumba Manaye Moko, Bello Diop. Voilà, bonjour à M. Zidane Fikoulou depuis Londres, na Katia Magistère et pourquoi pas William Michel, le véritable école. Balobi, Champagne Mitterrand, Azara Moko, na Katia Londres. Voilà, très chers amis internautes, Kanet Loba, l'actualité nous oblige. Merci beaucoup Steve Oza ma caméra. Nazanga Mote naza avec Jessak Chipoy Oboyebele, le grand animateur Yambo Cannabiso. Là parmi les grands animateurs, il fait partie parmi eux. Merci beaucoup Steve Oza ma caméra. Font là image. Ben tournos nous sur Mona. Jessak Chipoy Otuzane à qui déjà je dis bonjour Jessak. Bonjour Bello. Bonne santé. Ouais, ça fait bien, ça fait bien. Nous avons battu là vraiment. Nangolo. Nangolo Nzambe. On y va béret rouge. Ouais, béret rouge, baza bien, toujours bosser, car toujours travailler, comme d'habitude. Mais tout ça, va répéter na biso, na instrument, na maeva, arena, pas les boss, Trisque Makengo. Chaque lundi, tout ça, la kawana, toujours préparer, l'événement, organiser les oeufs, les biso du bosso. Voilà. C'est un moment où il me dit, générique, on a bossé, on a qu'à ne passer.
Ouais, Silicoti. Silicoti. Et comment est niveau ni? Ouais, Silicoti ça bien, ils se comporté bien na chaîne biso ya Congo et puis na chaîne tout ya YouTube, plateforme nyonso donc c'est votre bataille yango baza d'accord et puis tala ba nombre de vies nous a toujours likolo donc toujours préparer siko ba bilo musu ya sika. Bilo ndetine. Générique mo manga sende. Manga sende beter ni sommet batum so loba apparemment depuis au bobi mi sara Silicoti. Misu baloba ba yiba bino makolo. Koyiba makolo c'est-à-dire na goa. Na goa. Wana yaki nango kaka par rapport nde bolongwa kuna place bozalaka. Non, biso tona eloko prouver le mokilité parce que je sais que tu peux ina expliquer bino nini. O nini nga na salité na Congo. Donc Silicoti zalaki cri to salaki loko ba cri nyonso to salaka. Et na gaz nango nous mona ki tous les mutazoles lango mututa sepeli nango. Siko tozolinga to sala eloko mususu na kimia nyonso na malembe nyonso. Lokola mouvement ce que vandi parce que tozaki batoyo ba bengana ki biso tozaki batongo ba bengana ki biso ba bengani biso bon. Toko kanga maboko te mafuto sala ta moi eloko moko to sala ki Silicoti ba tutu ba gana d'accord. Sikoyo il y a pas déjà rumba 10 000 francs ils a 10 000 francs alliés au bêta donc si mois prochain de beaux clip nango parce que orchestre Sikoyo comme na kimia tozu ba prêtre tozu ba to ya biso ba benga ba béret rouge ndé to mona ka ba spiritas ba warrior voilà. Oh. Oui, bango nyonso wana bagoloa banini biso pe ba béret rouge. Ne ba bengaka. Ba cultiver ne bana. Ngalo bien yo lobi ne ba bengaka ba spiritas, ba warrior, ngapi na bina ba cultiver ne ba bengaka. Ba cultiver on de banani. Banani. Yo za cultiver te na kala. Nga za cultiver te, nga za sénateur. So na ba cultiver on banani. Mais cultiver bateau bandolanda waze quoi non? Cultura pays vie. On a vu bangote. On a vu na makambo wana te parce que actualité. Attends aux les gananzelo moni banderole ba béret rouge c'est qui ba béret rouge bazali. Ba biloko wana ba miso bazana ba onka kande ozo mona kaka ndule kaka nde zalaka. Bosco vejo sa to lobani. Balanga sar. On va comprendre. Mais c'est tellement haut et c'est biso quoi, il a biso pe sikoyo. Tant que ça mobali faut bunda na nzela na yo. Neto sali ba béret rouge ba tutu et c'est pel ici bango. Béret rouge ça état d'esprit. Les amis to akemba na vie quoi. Neto mona lelo batu nanga lokola ba Corneille Senge Boussole. Muto akembi tangi banchiki na ye. Aluki mbongo na nzela ki cité na ndenge ya voie normal de béret rouge ata bozo sekaye mais ayebi ke lobi akozwa bato lokola ba Mike Ndembo mozu ya pasi ayebaka pasi ya baninga so biso toza bato tokolima na pasi mais maele na biso o nzamba pesa biso maele ya autre ndoluka na banchiki te maele oyo nanu nzamba pesa tobotamaka nango yango mona esala bakintaba esala bantereko de marcassin esala makambo ebele antereko de marcassin béret rouge du kundulu bœuf etika bango babinaka boye etika bango basote comme ça barese banchofa tokota malewa sia bokwango tolali te moja kutu tolalaki te gigi simba kotoyo kindan au moins ça lui bien donc babiloko wana yango nde o maile ma on nzambe voilà na kati ya album et après oui o ebinisa mokili tili yango da ba générique moko boye o tilelo ato sali générique na yo kuna culture mtoko longolangwa ça te na lobin oh yo dokindeka kuna po anini belo te na bina ba la kosala ki ngosala ka kuna na pona batu nyonso ba animateur donc ba animateur ba générique ebima lelo so ba chelio et après au mona maquette yo za boye et après za likolo ba fo mutu babilo moya ndenge wana bakilo kola bakari wanze mwana mwasi batela semio
mange mario moni badawani to wesone buzoba ya pamba lelo sogonoa gonoa babiloko wana etikala babiloko mo ezaka level ezama likolo makasi donc yango tozo boule siko to ko sala ba générique ezala te ke ezana se ya boye faut ezala maboyo muto atali masriti to witi awa to kebo ne to moni to sali mosala bafutaka te bambongo nyonso kaka mina kakyu me yokomisa miziki nde dojo osalisaka biso nde ba physique silikoti dansa ya omoni bakri neti mikolo na sali susu mbalo mbala yango nde babi écrit wana vraiment kende directement pas monstre wana etalinga te wana eza oyo okanisi libanga na molili oyo atie aise la veut dire résuir soki ebike baloba na yo mitali yo so baloba na yo te kanga monoko na yo ezaka bongo ezaka bongo nga na ebike nasali cri parce que bapatron baza ebele bapatron baza ebele Berik Mandala bazali Yannick Ekini ya Rombox do bapatron baza ebele donc yo kolo bateka ki te balobi nanga c'est la veut dire so bike o balobi nanga be bafingi yo c'est que yo moko oyebili kam pour ani bapatron musu baloba te voilà. Voilà, je sais que ndeko lobby tu es un garçon encore très bon, garçon encore azara bien, mais tout le monde commence très strict. Pourquoi? Ouais, parce que moni ezala ba makam susu était à rabat na vie. Net nga vraiment eloko ezala eloko bengo ingratitude. Mais ingratitude est condamnable to linga ngo vraiment te koboya kondima misala ya baninga ezaka mabe yango moni mokili ezaka nde boye parce que bablon soto okutana na mokili yango nde topesa biso bamayele te makambo oyo dofuna zala ma street na makambo oyo ozo comprendre donc mais naza toujours bon naza toujours je sac oyo bato babenganga tosolaka na bango calmement bao mpe bafinganga na lingaka bango mpe kaka mais funa linga bango te funa linga bango po si on a ligné bango peut-être nzamba ko boma bango avant vous comprendre alors il faut bango bazala asengela bango vraiment ba fitol bazala po ton nzamba sala makam na bango zo mona vous comprendre muto yo boy muto boy siko bato ba boya ko ba tala mais so talika mutango mais mutango voilà t'as toujours lich na ya bien elle a toujours propre cela veut dire que kofinga na bango le soza santé nanga eza lupemba nanga eza makam na ngai ya bien yango moni pe lelo nazo ba contrat lelo na travailler na maman Biliabel na générique na ye eza ba mapamboli donc voilà donc mutu to finga nga mutu ba n'importe quoi mais c'est une telle émission bien atteindre ba commentaire ba kofinga ba fingol ba fingol ba mon est souvent 3-4 mais ba vrai béret rouge ba comprendre ba mbongo na loba parce que na finga raté peut-être ba vérité na nga ya onde blessé ba mususu donc bato wana ba vraiment belé par rapport à bato par rapport ba fingol mais bato mususu ba comprendre vraiment te leur obi que non oza ba contrat na yo na maman Biliabel bato mususu ba zongi que peut-être zongi pas maman Biliabel OK pas maman Biliabel tozaka na kati ya béret rouge OK otia maman Biliabel point mais kako expliquer ba internaute parce que télévision za radio te non eza te que na bon ata dans pas maman ava maman ava maman ya da des danger ko lekanga ya sala mambo belé ya da maman donc ba bokola maman te on va comprendre ba bokola maman te ba sunga rande maman on comprend donc ça dit na sens que ngape na satanda te un jour na kokuta pe na likabo oyo nde kanzamba sala makam na ye producteur na ya munene Gilles Sana grand prêtre na pesi mbote nde abengi ngai ayebiki naza pe mutabandundu na travail pe biloko belé ya maman na zwa neti bakri lokola soki ba petit ba lelinza la beta ego on est bloqué mère eza maman mokuwa nini mokuwa jigi soki ba la beta ego na motu na zo pa na ale mobali nanga oyo na komema ye na bandundu na bokango ale mobali nanga oyo na komema ye ale benda krunzu donc au monique maman bokolanga biloko na ende mpe sunganga alors nga sikoyo fu na ya pe na implice et surtout maman zana vivante donc nazane sengo moko na ebisio eleki be sengo tu na beta na ndule
Donc talaraka producteur na lobi et tozala wana ba Burkina Faso ba titinal campone ba beti tozala na Zénith pona OK poto. Tu télévision sa radio t'es chez ça que tu peux. Poto qui que non, yo mo lobi on na Zénith. OK poto. Oui, na soutenir maman. Si kuna bosto beti générique bosko ko générique on ebeta kuna. Vous comprendre. Donc et beta kuna tonga et beta kuna funga na zala. Donc na so na producteur na et puis ba clip tango e sala mapé awate ça au moins libanda. Donc naza toujours na sima maman mais naza béret rouge. Donc net oza boso qui brillant solo ba bengi akendo beta quelque part de déranger bisoté. Vous comprendre bien ba bengi set and play akende ko sala intervention moko quelque part no moins na sala ba vocal et pas ya ka bosser. Donc oza ba artiste ezaka likamo neti fitirengo to sali na leki nanga dimari na petit nanga muchele oya swana kilobi na mwasa mungale ewaso esala esala ma base makasi ezaki to sangisa ba maele parce que to lingi musique na biso évoluer reto kenda kaka ye akibo moni ngam na sala boy te to betande musique sala plein yembande bien boaka bien batala yo soko yembi bien te to wolola yo soko boaki bien te to wolola soko bini bien te to wolola yo oui kasi ya na biso sele bula loba bongoti yembande betande binande ezaka bongoti kasi on eza ba grand prêtre basala makambo da wa wengeman bangwana bato akotsa biso ya idéologie vraiment qui était faut à la propre aux na vrai momi aux ala na mutuka ya bien bato apesa biso idéologie yangwana BCBG bonjik bonja soko ye na présence te okota te voilà musique eza bongo musique ya judo hein musique ya judo non musique ya judo bon musique comme ça judo sundeni musique ya judo te parce que na qui parti moi sili koto yemba non ko négliger ba judo kate vous comprendre to ko sala to mona pe ba clip salami mutu pala tiki mono même un clip na biso to lata ki mono vous comprendre voilà je sais que tu faut donc continuer tout le monde de l'eau fête nanda kwa papa zo sala fête le 1er juin double na kati Adidas Arena et puis tout le monde ba musicien ba collègue no ba outi poto ba na kati ya Kishasa j'ai ça que moi liloba oko lobani parce que début que comme strict mais obo telinga ma bebo point yo moninga ndeni ngam na chezimele non mona yo wa so neti na makambo neti ngana ko lobani pour ça non do loba likam nini obalimbisa rate bonga kasi na banjo likam nini obalimbisa rate nga za na likambo limbisa za likambo limbisa te eza finga ozoba okolimbisa pete yesu kuto abetaka mbata na litama wate litama o baso wana za nkolo basana na nkolo te wana mazanzambe donc tout puissant Elohim wana da grand prêtre basana na ite alors moni ba magam susu nazonga mi par fali pour pas el mara hein ezaka makambo mosusu na tala émission na lobi moni makambo mosusu moi limite ça dit moi limite fo ezalaka moi limite moni belo respect eza réciproque ngai ici na s'excusa devant mwana nanga donc mwana na yo mwana na na bana na ba Iverson na ba Robino na ba Warren na ba Janicia. Vous comprenez donc ça dit ça c'est les gars moko boye ngana âge na ya na ot mais c'est na c'est les gars ya mabe ça na lobi na ki belo en tout cas limbisanga donc et quoi isinga non ça dit nga na loba peteke basenga na senga pe mutu ta senga pardon et ça l'angande dérangeant parce que ils ont les camo oyo na yebi ki na sala musala bien na bosa dire grand animateur na zo ba pété ma ba pesanga ba pété na mboko Congo bon moi ben site mo ya ndengwa na média mutali par rapport ya âge na mutazo le belo makambwana na musalo na sala ça fait mal tu vois bon na très justice sans nzambe sala tant muninga na ngai ko leka na télévision ngana sepela na ngote na média quoi aye que sengeli bino pardon boni boyoko toi ba grand garçons
Vous comprenez, toi, bah grand garçon, tant que les canaux télévision, tout ça, on a clown. Kastambi Mouningati. Autant qu'il combote, là, Robi Mouninga, c'est un peu vaste quoi. Juste bien dans les cas de la télévision par rapport à Adidas Arena, alors c'est la bino pardon. Biso tout se pela na ngote. Vous comprenez, biso tout se pela na ngote. Ba béret rouge quoi. Au bazala qui rejeté, et toi qui m'a demandé wana. Parce qu'on a mabé obiso to yebito to sala. Vous avez tant on reconnaître mabé oyo sala. Nde o ya en tout cas na sala ki boye bolimbisanga mais ba bengani ngana ape babisu na senga pardon na likamnini po na senga ki na bomaki mutu na chela ki mutu poison na finga ki mutu bien ozala ki droit nanga ou bien na mande ko bundela baninga mususu o baneko ko koloba te mais lokola biso to yebani na to yebani ma bien na patron ya groupe alors et comme il est que ce que biso n'est problème comme ils sont bon to longo na biso to bendani après comme to sengeli bino pardon moni vie autre ça là ils en a vie musu to ke ça là place musu te après la vie c'est la mort place to kendaka to e baraté alors na tana ngo na tika na ngo na mokili tika na profiter na ba pasi na ngai ke ko ya ko sakana na vie ya mwana mutu aza responsable ko ya ko lobaki na sengi no pardon OK na place on peut tozala ki il y a danger na mon ezate comme ba prime ba makambo ebele ou bien nini ba koloba bien oui poto vous comprendre mais eza pona musala vous comprendre ba o baza na poto bazo kende bazo zonga to kende rapona musala to zongi voilà ko yasko koloba biloko monde ngwana nga vraiment franchement na sepelé na ngote ya on a lobaki oh alors bangonde mutu ba ko senga nga pardon ou bien nga na senga pardon vous comprendre bango ne faut pas senga pardon parce que ngana zana ba histoire mususu o na weko lo bango te na télévision ou bien na ko lo bango te na média na ba histoire ya ko santé e ko sala ba bani ko lela pe na ndako ba yini pe batu eze bele na ko lo bango te tika justice sans nzambe sala lo banga ina sala mutu mabe mais lo na sala mutu mabe te na sala bolamu lelo kongo binaka bazaka bien je saki chipoi po biso ba raisonner biso min tonto kufaka tonto kufa ko ba œuvre au soldat merci pour tout artiste et comme rabona ba banderole ma belé alors tout tika justice nzambe lokwa ba lobaki to zela pe résurrection tozo zela résurrection po to kufa to zana ba magistrat Moïse ba magistrat Yohan ne ba sambisa biso voilà mais côté strict on te mona keza la kota wazi quoi pourquoi mais kasi yo tango beta ba histoire ya mutu oyo zo lo balante so tuninga ba question mususu na répondre te et pour tout le monde a kanda no penza makasi la tawazi tout na ngande ngwana nde makam na place milimo na ngai matakande yangwana na sala ba jete ona lo baraya solo des ana makam suna ko lo bango na télé te wana nzambe ndem tamona alors ya on so yili kamone ya na kangara malinu na chaka madan de tanzara ma série ngara da mutu boye te na lo bara bebo solo na ye ana lobi te yo mutu munene o te na sali yango te c'est-à-dire o na zo lo balen susunde e blessara bato mais et c'est le kanango eza makambo na za bonne santé na za bien lobi wa Zénith na mama na ke na nga boye susu to sana makambo se bele ba voyage na biso to zo linga to bandango ndepo bato ba comprendre que ya solo bagakso bazaki na raison voilà et puis quelque chose va se passer tout le monde a ba joint awa biso to za ona to zela oui va se passer quelque chose va se passer total oba sala biso to za to cheka mabona matama total o tele balobi ke bato bakenda robeta na poto bakenda déjà 1 mois ou 3 semaines avant mais biso to mona ba cultiver bazozala kana kishasa na bakete atukanga na ebite makambo na bango na ndenge babandi na ndenge ba kosukelela biso wana ndenge bulanga ndo lobaka tata wana ya muyibi aza kutala biso toza kutala kaka tozaka su kuna te tokoyeba makambo na bango kuna te toboya na biso pe makambo na bango totalaka pe makambo na bango te sauf que soko tuninga likambu nde nakoki ko répondre quand même pour nazaba genre ya artiste o te que tuninga likambu na frimer alors faut na répondre pour ba mususu mona ba commentaire mais bino toujours bobeta aka li solo te to witaka na ba question na bango o ba witana ngo bananda kupo tout na biso alors faut éclaircir susu mokili pour nous susu azara na chaîne na ote
tant peut-être à s'abonner na chaîne na yo mbala moko à comprendre que j'ai ça à loba qui be boy et voilà. Mais je sais que ba cri na yo oyo palola kuna na kati ndako papa kotala les premiers jours na kati Adidas Arena nani penza ko longola ba cri wana et soki ba longola ngo ko justifier ngo ndenge nini tant que yo moko mukolo ba cri yo moko mukolo voix yo moko mukolo kunga ovanzo ko justifier ngo ndenge nini et non na mona mutu a interpréter ngate correctement au sala ko tu pombango mango tu po le kakaka po le kakaka il est kakaka la golela na kitaba ya fogo babilo on est da bezexis babilo on est da bezexis et da énergie bima da énergie bima ko sakanate yango moni emoto to vanda ka boy oh mendeni oh yo sala mabani nzota mama mitringini neti mikolo na ye ona betaka bango mbalo 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 mbala na tombola lokolo mbalo mbalo brillant solo na gauche na droite tokei liboso tozongi na sima oyo dansa mabibi mabibi bina dansa neti biloko wana yango neti tozobinisa bato ya maeva bozwango kala mingi te clip na ngo tosala ngo na kasangolo na mboka malili. Question na tuna ki okena ngo vraiment boye nani ya kolongola kasi yo lingi naloba nani ya kolongola mutu akolongola ngo bakobwaka parce que tomoni mpe baegogo deja ebwaka mikuna ndeni générique mo oto megogo ti oyo anabwakaka soki bapeti baleli nzala beta egogo na motutu eba mo boye oto bime pas vie un générique je crois si tu veux un générique hein un générique mo egogo en tout cas nayebi te nayoki yango mpe te natali yango mpe te et puis naza na posa mpe ayoka yango te. Mais je sais que comment na yo na Bercy tu que Bercy bino batu oyamba na kati ya cultura mais lelo Bercy otuna azobenga yo petit na ye par rapport à émission mo wale kanaka bi yo soki osengi vie pardon te yo visa pote pa na ekozalaka lisusu te mais to yo ke lisusu bi ke no okende robeta Zénith na mama Mbiliabel okolobani non nazama na temps ya discuter na été puis ya kosala na ye ba question réponse te parce que bato yebi je sac bato yebi Bercy alors qui est je sac sénateur à vie et animation ya Congo mobini ici avaya zalanga de anazala na kokourager kaka a continuer toujours kotanga kombo na ngai osalanga bien parce que na porter parole te donc ce qui a akosala akojouer rôle wana qui porter parole na ngai sénateur à vivre ozala bien ngai oyebi bato bitumba nini na bunda na mboko na bunda na banani alors yazala nga naza boy donc moi différence est ali quoi moi différence est ali aza collègue aboka asala boulonné bien na kolo bateki a fort animateur mais nde tozaka na Congo awa toyebani oyo nani ba pété nga naza nango yena na ziongo te il faut continuer ko bunda et puis nga na poto asa beta musique bien osala kayu entre parenthèses voilà donc allez-y comprendre abeta chez Diom bon wana ko ba musique ya ba ndenge mususu wana ko ba musique ya ndenge mususu donc c'est un bon animateur aluka doki na ye so doki bimi aoyane ki na continuer makambo na ye na sepelane mingi aboka bien ouais il y a pas de problème à continuer kaka voilà ndengolo baka continuer boy donc ko c'est quand vraiment like ça benza kanda alors on okuta ne pe na Paris loko kena mama Mbiliabel obeti non on attend on a déjà patron orchestre Bérin Rouge donc nazana temps on a été au monde a fallu pour patron ba tebele ba finga ki on a répondaka beba to alobele bal balobaka lobata bolobi mais yo salaka boulot na ye et puis boulot na yo ne bo monaka toujours ba makambo pendant nga grand frère wana na monaka exemple à suivre vous comprendre alors na kolinga teka ke na zu mutu mone swazani na niveau na ngati ba tutu na Congo ba yebi ndenge leki na biso na se comportaka na caractère na ye ngape bato ba yebi nga na caractère na ngai parce que na umeli na ba fan na ngai na ba congolais na makamba musique oyo nazo binisa bato na osala makamba bien bato ba sepela nango alors c'est comme ça que na ba wana ya mutu moko boye na ye mais nga mosko na comprendre que
makambo nga na sali eno asali yango te omoni ke nga mona omikitsa donc peut-être nga na kozwa tante ke na banda makobeta masolo na ye mais ye za normal po ye fa banda obeta masolo na nga parce nga na G5 voilà G5 tu peux internaute mo boîte atuna kinga na tuna yo est-ce que les ozaki pa waze ko ba cri mususu oyo banda obwaka e banda za monstre mtando pesa yo to ba cri na yo oyo banda ko ya non parce que ba bi monstre un peu azala moi maramon makasi mono ye na eloko bete bande eloko boataka na danse ko bandelisa no danse ata 10 fois okolo bani par rapport à internaute na tinda na tout non. Bon en tout cas la musique to se complétaka na moi banini mais vraiment que ko vanda neti d'abord na ndenge Belivier na ndenge Belivier akokoma na niveau qui a s'inspirer na ntaba attends na cri moro boy peut-être à passage exacté mloko sali boza bien te arranger boy koto na baka si je me trompe pas ezalaka na elomona no sala ka ubenga nzemboy zota mama mitwingini vous comprendre Junior Boucher te côté na baksa Junior Boucher Reli dans na zakaka on est acrité neza Junior Boucher Reli donc zakaka mais acrité c'est-à-dire yo na cri na yo mais biloko tout ekozana likamo boy ngai na ye na likambo mais te côté na non c'est pela so sali yango boy to meki yango pe mais ki yo moko na nufuya na makambo te ko pesa cri connais cri ni ko pesa cri cri da pasi na ti ko na ba cri wa interco de marca c'est na s'inspira na ngadia dia na tala théâtre moko boy Sarajevo kala boy vazoloba ngadia de l'autre lamba l'autre ya interco de marca ndete ko tidiango interco de marca c'est na commission ndengo wana entrecôte ezaka ba mipanzo to dambaka tioka ba dikundulu befebi makuna ba rese ba chofoto kota malewa makuti to mina kakio ekiti on ezaka ba makambo na ngai on ezaka ba makambo nyonso o je saka bwaka na kati ya culture eza ye moko mutu soka bia pesa sacrifice lo ba moni kriboye ngai na pesa fu mutaya so mutayeta zo loba kaka ko loba eza yango te donc tout na ko yembelo awo kari wanze mwana mwasi batela zemi nazana krimo na sala komo na sala kango na terrain ya Swambanza bina dansa bigogo ba moni ba mwa bigo dan lumumbe papa lumumba tolela yo papa lumumba tomboli loboko e bangba bina dansa bigogo to beta concert wana na Swambanza na 2005 na sala 35 minutes na podium na bokaka kriwana batu tout ba obina na bi mutu nyonso de ngani azu 35 minutes ya podium ngamoko ça dit mutu tout dans orchestre na zobina pour na tambo na bible te so na bipon mi gona ko cha bible bo sauter vous comprenez donc ça dit mutu tout on a ba mutu tout na podium ba danser orchestre mobimba kolongola mutu te ba mutu ba obina ngana boka bina dansa bigogo e kangaka terrain na Swambanza da tongo uloka makamba bigogo yeba esika 8 pa mama mbili belle mokuwa nini mokuwa jiki na motu ngana nsusu soki ba petit ba lelinza la beta igogo na motu donc ya sikezate voilà mais comment nous continuons ba béret rouge lelo ba koko ya Félix Oise quoi to comme na niveau ni na ba béret rouge une année déjà depuis bu créant voilà ba to bango to 6 mois ba wela mbongo mais to beta ba concert na biso net to beta na ambassade de l'ambiance les 31 ils na compte ya Masanga ya compte ce qui ya Bralima to beta na compte ya Bralima to beta les 31 ils parmi ba concert na biso to zo beta avato kende Mbanzangu na mboka Malili. Donc bilo banda Mbanzangu premier concert mboka Malili Mbanzangu ne mboka Malili te Mbanzangu za mboka Félix Oise quoi Mbanzangungu teza Congo ya Congo bo Congo ya mutu Congo ya mutu tenga yo ndelo bibonga pe na Mbanzangu peza mboka Félix ka Félix Tshisekedi Chilombo Félix Oise quoi mboka Tshisekedi numéro 1 ya mboka na biso amundi Mbanzangu ngalobi Mbanzangungu kimpese ezali Congo donc biso neza poto ke beta conseil na nino photo ke zo visa pa na
Baninga boke poto bino mbanzangu nza mutuka. Na biso mbanzangu wana. Ah, na biso yo suka na voyage. Suka na voyage. Quelque chose va se passer. Après mbanzangu. Kasamba biso to mbanzangu, après mbanzangu to zonki to kesu mbanzangu. Oh. À partir de mbanzangu kuna na zu avion air mbanzangu na kesko Paris. Na ke Paris na bien na zu bon na zu ka Thalys. Donc comme Martin Lukusa sali ba train, il y a ba train na biso, na zu ka train TGV mo à partir mbanzangu na ye Paris ko bu na esko Zénith. Dans partir mbanzangu maman train mbala mo Paris. Et dans mon passeport, doit comprendre, allez-y comprendre. Quelque chose va se passer. Tu vas y mater, tu vas caler vraiment. Tu es bien l'autre au salle. Voilà. Nous avons négligé Mbanzangoum. Ouais, ben là, tu n'as pas question. Tu n'as pas question. On est déjà rechuté déjà. On a un Mbanzangoum. Comment bangi ça? Tu me sais que nos ancêtres n'étaient là bas Congo. Oui, Gouaza. Gouaza Gouat. Gouaza Goua. Nzamba Zanzambe. Biso to abana Nzambe. Yango moni to sengaki justice Nzambe sala. To nyokwami to ma bitumbe bimi yaya koti ba prison to seba mo belé sko eza na temps ya osala pe makam nango. Place sko to mona ramone na Nzambe ba tusu pa les susu to ba mona ba comprendre que en tout cas ko sala mutu na mabe na mokili eza mabe e ko te ape bato mususu qui ko critiquer mutu eza mabe. En tout cas makambo eza bien eza mbanzangungu tozo kende mba moko Paris ndula mama mbilia donc toza ma calme to bangi lokote loba biso to sala mutu mabe tozo lela kabutu moi biso toza bato oyo ata to mona ata nazo mona ndoki yeyo azoloka me na otaloka abo na otaloka maleme tiers mon bonga mona okamwe bitala ndoki biso to abatu moko boye oyo bana oyo Nzambe alobaki musala na oyo voilà au sala musala au binisa batu et kokisa mana binisa batu au sala makambo danger obeta na basala minene eza bato déjà tata oyo na mama na ngai ici baloba déjà donc pona yo muta mokili soko yesiko intercalango en tout cas ici mbate voilà. Voilà, je sais que comme na souka ma banga ba dédicace pour yango pesa la biso pour tous quoi. Bon, en tout cas na remercier bato ba soutenir directeur Martin Lukusa Panu mon père. Hein, directeur Martin Lukusa na pesi mbote na Emiline Zemba mama muziki oyo avait nanga tous pepele ambetolo na pesi mbote na Cisco Mulungu Bernard Tapi en désordre. Na pesi mbote na Laskoni Mbunza na pesi mbote na pesi mbote na Sikandolo boze belé wana numéro contact ngai o na besoin contacter nga plus 243 85 44 20 245 c'est-à-dire 085 44 20 245 Guy Weston na kati ya Switzerland, Suisse, hein? Guy Weston, grand frère propre, Guy Weston, Bambote Belé, Bobenganga, on a besoin, en solanage, ça, numéro, on a pesi, bien qu'on benga Belor, na pesi tonton Promombote, na pesi Baeyanga, Baberin Rouge tout, na pesi Bambote, Toti Kanzambe, Atambusa Mokili, Ndenge Alingi, Toti Kako forcer nature. Donc on est là, toujours travailler. Nous avons battu la biso, nous avons bonne santé, misé tout va bien, Brillant Solo, Seden Play, Junior Milimo, et puis breveté Lukima, à rejoindre biso. Nous avons dansé au monde à Kawana, breveté Lukima central, à rejoindre biso, dans un mouvement, toujours travailler. Merci beaucoup, na trésor Coco Full Boss ya Maman Nelly. Pourquoi pas Mitterrand Champagne, Babi le seul et unique. Merci beaucoup na Olga Kabelo, Mukonza Kabelo, Nzamba Kabelo, Yoso Sebele Kabelo. Ya okuba kunezalati. Munya biso zaka ya ba lisbo
ya kuba kuna ezate o sombi après 3 jours les ezate Olga Kabelo Mukonza Kabelo merci beaucoup na Papa Zidal Fikulu Babi Congo 10 toujours beau s'abonner massivement Mitterrand Chapin na solo Olga Mukonza Kabelo Trésor au Coco full boss ya Maman Nelly. Quant à moi votre humble servante Bella Louzédo se retrouve à la prochaine. Merci et bye bye.